place gouverneur de la ville a bien ôté. Biso bana quartier boto ka pasi mitala. Tango mai soki mbule beti aboy to luka moyen to traverser aboy moyen ezalaka te. To éviter soki tozana katikati ya province, soki tozana mboka, soki tozawa wapi to éviter. To tunaka bino, to yebisa mokonzi ya province na biso Gentini Ngobila, po eta luka la biso moyen to koki ko bana ko traverser aboy. Na bana classe ezana ba école musu koto aboy. Moi na école primaire, na maternelle ko traverser en deni. Place nyonso aboy to bana ko lokota bibemba aboy ba mère ba père o bana ko kufa to bana ko zwa bango aboy. Est-ce que vous commettre na bino ya commune Mongafula ayebi koto? Bon, na yebité parce que yé moko atikana na ko komate. Vous commettre na komate. Yé moko atikana na ko komate. Bon gouverneur. Ata yé pa komana nte. Ba yebi koto. Ba yebi angote. Gouverneur de la ville. Pour le koya ko désinfecter koto. Pour bidemela la awa. Shit oyo. Awa nde bibembe nyonso tu ya érosion. Il y a un souk à awa. Il y a un coup à awa. On a la découverte. Bana ba koloko tabango awa. Banda ko vandi sa bango le pango likolo kuna. Bilamba même. Oyo banda ko longola bango na nzoto. Si le leza na noana. Bilamba la bango eza na noao. Vulo nyonso enoka pena ke uta rendez-vous ya bibembe tout uta mupepe uta bamba uta na mayo rozo nyonso esalement kuna rendez-vous nyonso bibembe et ande ko se retrouver ah biso nde ba to lokota bibembe tout na ndenge to mema yango to kenda to tika ngoti likolo na sucette bazu bibembe nyonso bakena ngo jusqu'à ce moment banda gouvernement la kabiso ti lelo ke ba yazonga ba raté nde to tika la peka raboni. Papa biso awa to ala souffrance makasi tala na mama ne la telemi mukolo maye yaki nazalai kaka boy soki mona te nenga mama la bino na kufa tala ndaku yana yango place wala batie basaki to se trouver tala sanité pas basaki wala batie ata musa kolala na koma kaka awa pa vaze kolala bisika kolala ezate po ndaku ekei siko na kosala ndenge nini kombo nani ani olandi biso mbangu pona oyebisa biso ni ama bisha kukulaki loba makasi yaya ama bisha kukulaki mama bino dina na mai akufi umona ki mama tango zodi na mai tekendaki église bokenda ke église boyo kuta mama dindi na mai ba ebisa bino ke mama dindi na mai afa bokenda église bokutana bosola ki na mama telobaki biso taki église yapi ya lobi ya tikali na ndako ntango boyo okuta ndako edindi na mai bayisi no be mama pa kufaki bino koto nzele zate memi tuki komi koto ndenge ke yara drame na rande salai buyi drame na ti salai sai na ndinga butu wana mai ana ndi a partir likolo nda salai nzela à partir à prince o za pena ba ketchi za ya mubimba ndeza ibuye uti pena likolo pena epanzi nzela o nyonso mona o babeto ba mwelo nyonso banzeta mbila ozo mona o nyonso uti na prince donc ça a pena mauvais drame moko ba to bimisi plus de 12 personnes Fidèles téléspectateurs, bienvenue devant vos postes téléviseurs. C'est bel et bien votre chaîne de choix, votre chaîne que vous avez toujours portée dans votre cœur. C'est bien et bien moi, votre humble serviteur, Ness Loutete, le simple monsieur, le simple journaliste, Naïf Zarabino. Ceux qui vont ngai na Kitina Nzela, na caméraman ngai, mon réalisateur, Starly Lima, ma colonna balabala. Et ça pour nous informer Bino, qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo.
bango ba préférer bien kokende kobuka batu bazotonga ba préférer bien kokende kobuka batu bandako banini kobuka baboyi ko tenir compte ya makambo ezoleka na Matadi Kibala awa naza na commune ya Mongafula. C'est ça papa? Dans la commune de Mongafula, na quartier Matadi Kibala, na localité Boma. Matadi Kibala, les hommes encore ba quartier oyo. Les autres qui descendent le côté d'érosion, va tout koufa. Calmement, calmement les enfants calmement. Calmement. Là tout koufa, érosion. Kasi. Et là on y va conduire bazo sala pour na ko pallier na situation wana. Quartier Boma, les hommes encore ba quartier oyo. Les ako bomba batu ebele. Le gouverneur de la ville, ministre intérieur, le premier ministre, le président de la République, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le quartier Oboma sur les érosions. Mais pourquoi vous faites rien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette population va à droite et à jouir? Va la paix bien, va dans la sécurité, maïs à la bien, coureuse à la bien, sécurité la bango mon coopéreuse à la bien. Est-ce que la population à côté bazan a droit on a été? Va voter à député, va voter à sénateur, va voter au président de la République. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment de retour à la boue pendant 30 km, 20 km, il faut le monter, le descendre, aux une moto, comme une côté, bokiti le makolo. Là, de chercher l'information et d'interpeller aussi le gouvernement. N'a monopolisé par na kita, na solana ba notable, na solana population à Koto. Mon réalisateur, est-ce qu'on peut aller? Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons continuer avec la Kisabino, quartier Boma, awa toza kaka la Matadi Kibala. Excusez papa. Boni. Ah d'accord, merci. Ah toza la Matadi Kibala. Mayo Maya Suzanne. Bibembe nyonso tu bakufa gina érosion. Ah nde baka récupérer bango. Babenga ngoma ya Tsanga, babenga ngoma ya Suzanne, babenga ngo ya ba kombo nango. Mais mawa nde to lokotaka bibembe. Libanga oyo bozomona ya munene, moela oyo bozomona ya munene. Et utai na prince. Maye memiango tie ko déposer ngo a. Na bibembe to bande ko bimisa bibembe boye na maboko. To bande ko longola bibembe boye. Mwana fulani to zui. Mwana songolo to zui, mwana pakala to zui. Donc pour dire que place gouverneur de la ville a bien ôté. Papa, est-ce que gouverneur c'est à côté? Merci papa. Montréal, est-ce que vous pouvez un micro? Merci. Papa, est-ce que gouverneur de la ville a bien côté? Côté, a bien ôté, attends tout le monde de Tralomon a été. Biso bana quartier boto oyo ka pasi mintala. Tango mai toki mbule bete aboy to luka moyen to traverser aboy moyen ezalaka te. To éviter soki tozana katikati ya province, soki tozana mboka, soki tozawa wapi to éviter. To tunaka bino, to yebisa mokonzi ya province na biso Gentini Ngobila, po etalu que la biso moyen to ki ko bana ko traverser aboy. Na bana classe zana ba école musu côté oboy. Moi na école primaire, na maternelle à ko traverser en deni. C'est pourquoi to luka érosion. Bon, liboso ezalaki moi ya muke okosaka pa moko okatisi yo moko. Mais na sima ya mbula bato bakufaka ebele wana. Yango nde esi provoquer comme ça isika oboy.
Mais il paraît que le côté là, tout le côté de Bemba. Oui. Exemple ya liboso tana libanga ya munene boy. Et wuti na presse ya matadi kuna. Na mbule ya mibale. Tango ebeti pan libange kome aboy. Place nyonso boy. To banako lokota bibemba boy, ba mère, ba père, o ba banako kufa to banako zo banga boy. Est-ce que vous commettre na bino ya commune Monga Fula? Ayebi koto. Bon, na yebité parce que yé moko atikana na kokomate. Vous commettre na komate. Yé moko atikana na kokomate. Bon gouverneur. Ata yé pa komana nte. Ba yebi koto. Ba yebi angote. Ba difficulté na bino koto ezalaka mingi. Premièrement, tuzana likamope ya courant tala. Tala poto ninge komi. Poto si ekoya, o mona preuve ya liboso yango. Poto ekoya, to futa ba facture na bandako. Mais po ba okipe boy ba côté msa courant boye ezate. Mais liboso poto ezaka malamu bana ko telema ah. Mais depuis mbula wane beta yango nde ekoyisa boye. Mais soki yo moko sali calcul depuis mbula beta tina lelo. Ba ya tene ba ko so ba mbongo ba facture boye. Ofuta courant, ofuta la courant. To ofuta courant. Mais ba osali la biso pe le côté. To za pe na problème pe ya mai sikoyo. Mai esuika likolo kuna. Poto me la mai ya bien boye ezate. Bino moko tala mai o bato ba yo me. Demande na bino ezanini kola population ya côté. Bon, eloko ya liboso to sena ba kozi ba côté la biso mo pont a boye poto bana ko traverser. Ya mibale bataille la biso pe likamo ya courant. Merci mingi. OK, merci. Comment nga Nelson Bampembe. Merci Nelson. Voilà, Nelson Nanes balani kaka ponga comme la Nanes. OK. Voilà. Merci Nelson. Merci mingi Nelson. Bakonzi wana ngaite wana population de ya Koto ya quartier Boma. Tata, bonjour. Bonjour, merci. Boni bino. Très bien, merci. Na sola tala moko na bino. Ah, vraiment ngana yo étant que jeune Koto, les osala ndengeni komona côté na yo eza abandonné et pas ya gouvernement. Nga étant jeune Koto ezosala nga passe fort. Parce que ndema yo enyo la biso fo bibembe nyose kufa to lokota bango awa solo ana ndemo wa mabe. Elo liboso petala kuwa mai tozo meleza na mabe. Tala mwelo e uti kuna na presti awa. Tosenge pa bakonzi ba otela bisata mwa po awa ba lukela biso solution ya mai ba otela misabiso mwa nzeta kuwa oyo do esa biso mwa passifo. Est-ce que benga déjà gouverneur aya pour notre situation Koto? Ah, non to bien gouverneur te ata bourgmestre pe to benga ite. Baya kapete? Baya kapete. Merci ndeko. Voilà, ngai nazo katisa mai. Vous comprendre que nazo kita bisika oyo ya pasi bato bakufa eleka déjà mais solo ezakaka bandako ezakaka na danger solo ezakaka l'état azokoka même pas koya ko désinfecter Koto population ko vivre ndenge nini toloba te bibembe baloko te bakenda ekenda bokunda pona koya ko désinfecter Koto yo ba jeune bana baza ba jeune baza ba papa baza ba maman baza pona santé kaka ya pamba ya ba congolais pona koya ko désinfecter Koto yo ezo coûter bino nini gouverneur de la ville gouverneur de la ville pona koya ko désinfecter Koto yo pour bidemela la awa elle pouvait passer oh le canon papa bibembelaka awa bato bakufaka awa mais boye ko désinfecter bandeko gouverneur de la ville ministère de la santé boye ko désinfecter les enfants peuvent passer boleka boza mokusi boye ko désinfecter pour la santé ya bana ezala kimia. Vous ne supportez pas l'odeur que nous sommes en train de subir ici. Montréal, tu continues le parcours, on a et puis on se retrouve après.
Shit oyo awa nde bibembe nyonso tu ya érosion eyaka kosuka awa nde kokwea awa oyo eza la découverte banda bakolokota bango awa banda kovandisa bango na lupango likolo kuna bilamba meme oyo bandeko kolongola bango na nzoto si lelo eza nano wana bilamba na bango eza nano awa bato bakufa bakweyaka awa gouvernement ezosala nini mpona korécompense bato oyo basungaka bino gouvernement bino bolie bambongo ebimaka chef de l'état abimisaka mbongo akata voyage na ye États-Unis aye abimisa mbongo bolie bambongo bato baya bamema bibembe bamatisa bibembe likwa bangomba récompense nini bopesa bango. On doit être sérieux et puis on doit être gentil. Le pays ne se construit pas comme ça. Gouverneur de la ville, c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Occupé. Koya au monde en baro lisusu. Le quoi on commande au côté côté. On va profiter de l'occasion. On okuta na bango. Noko yaka. Bon. Kimeza li papa na ngai. Kimeza. Beti aso na mom ke lisolo ya kuko. Bon, déjà pena vulo nyonso noka pena ke uta rendez-vous ya bibembe tout et uta mupepe, uta bamba et uta na mayo. Rozo nyonso esalement kuna rendez-vous nyonso bibembe et ande ko se retrouver ah biso nde ba tolokota bibembe tout na ndenge to mema yango to kenda to tika ngoti likolo na suicide bazu bibembe nyonso ba kena ngo jusqu'à ce moment banda gouvernement la biso ti lelo ke ba yazonga ba raté nde to tika la peka raboy to yeba tesko solution nzela gouvernement eta la té solution nzelo pona bana classe to sa pena na koko so makasi. Donc toi va péter ni toko loba lisusu. Banda to pesa bango maloba ti lelo. Bazonga raté. Est-ce que le gouverneur de la ville a déjà côté pour attendre la situation na muté akoma. Ba ya té ata mutu mako. Apa bourgmestre na yaka. Gouverneur atikala wa ya té na ni pa ya té. Mais bourgmestre quand même a promis bien quelque chose. Bon, c'est là quand ndenge to yoka na mato ya bato to kenda na bango ba charger to zaki na bango to kenda tika bango bibembe. Nde ba ke wite ba luka bino mo eloko ti lelo. To zela pe ka suite na bango biso pe tombe ba to to sala musala ne na volonté na biso moko. To sala pe kutu makambu te ke te batinde ya biso boite. Bon bango monde ba yo baka ba sala pona biso. To bibembe kufi ba lobi ke non kotoyo bozo souffrir na solo. Banda bibembe ya ti bolongo longo koto bo souffrir na solo. Est-ce que le ministère de la santé pas déjà idée ya ko désinfecter? Jamais ba ya pété. Ba ata mutu mo mona na té jusqu'à ce moment. Ti lelo. Ba ya té non mutu té. Demande na ezani ngi pas l'état. Bon l'état pena me ka osunga biso ta la biso kawo ya nzela oyo na solo zo bima biso ko to ministre mo ya santé a me kananu ko ya ko tala na ko visiter makambo. Bazo pe solution à balabala ya nzela oyo na mayo nyonso to ebite se ba ko sala ni. Merci Ndeko. Merci chef. To continuer et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons continuer balade Nabiso à atteindre un complexe scolaire successeur, complexe scolaire au Bozomona. Les amants qui ont l'école, oyo, quasi totalité, il y a un quartier oyo, pas y a enseignement qui toko, madame, monsieur Bazawa, bureau ezali, mais l'école n'est pas viable. Pourquoi? Parce que le gouvernement est tchaka bango to atakate. École où ils sont victimes, il y a une inondation. J'ai perdu les âges de ma voix. Pourquoi? Parce que un certain monsieur, ceux qui chefs des rues, ceux qui chefs des localités, ceux qui que ce soit, pourquoi nous voulons
Pourquoi nous voulons parler de ces contrées? Je lui ai expliqué, nous sommes Totonga Congo. On construit le pays ou pas? Bonjour papa. Bonjour. Boni Kimeza. Bon, Kimia ezali ya muke. Na bonsoir. Po tozwaki difficulté munene. Okay. Tosali mosala awa pona kuede bokonzi na mboka na biso. Okay. Place oyo tozali esika batu bazali na pasi ya bana kotanga classe. Yango nde omoni mboka na biso ezali na difficulté. Tosali école oyo complexe scolaire successeur. Okay. Oyo ezali deuxième année. Okay. Totongi ndako oyo biso moko. Tosengi ete mokonzi ya mboka azala na kimia po batu batanga na gratuité. Oyo ezali école sans mécanisation, mais ezali école ya gratuité. Bana bafutaka mbongo moke, mais tozali na à peu près 200 élèves awa na école bozo mona oyo. Bana bazali kuta distance. Érosion eye. Ebebisi baba, ebebisi mikanda. Bana moye batanga ezali te basali une semaine bazo yate. Yango tosengi na bakonzi ya mboka batala ete gratuité oyo balobaki tozali na yango awa oyo deuxième année balakisi oyo bazali kufutama te. Tosi totindi mikanda epai ya ministre na biso ya EPC. Tobetano masolo kofuya mbongo te. Tobetano masolo ya scandale oyo. Voilà, mai oya mai tondaki awa. Oui, mai ekoteli biso. Soko tali okomona. Bana moyen batanga ezalaki te. Baba ezali te ebebi mikanda nyonso ebebi. Yango tosengi ete na kokoma na esika ekole ezali babongisila biso. Na kokoma esika ekole ezali babongisila biso. Place oyo ezalaki inonde. Mai ekoti ti okei na sima okomona. Érosion ezali liboso kuna ya munene koleka. Soki mai eye ekoya koboma biso. Yango nde tosengi ke lukula kotonga RD Congo eye batale biso bayokeli biso mawa po mai nyonso esile na kati na baekole baba ezonga ndenge ezalaki po mingi ekweyaki ekufaki. Mama demande na opa ya bakonzi eza nini? Demande na biso eza na po na biso de pa bakonzi basonga biso talaka to futa mate école eza gratuité to futa mate basonga biso ne fils kata moi ya lipa ya bana tokoka kozwa. Maman, mingi. C'est les mêmes choses. Yo enseignante. Oui, je suis enseignante. Difficulté na bino papa c'est à lobby. Souci na bino eza nini pa bakonzi? Pour basala kaka amélioration de cette parcelle là où il y a l'école et puis pour aider aussi les enseignants. Il n'y a pas moyen. Fidèles téléspectateurs, les ala kinga ine mutu na kiti assemble na mon réalisateur na totonga Congo pour to ya ko réveiller sens ya responsabilité ya ba autorité. Totonga Congo ezali groupe de pression te. Ezo sungande bino ozo au sérieux. Madame nyonso to chef de l'État à la kaki ba population. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est aussi l'enseignement d'abord. Gouverneur de la ville. Au qui instruire Charles Mboutamuntu. Il y a un ministre provincial, il y a enseignement. Si vous avez un côté, il y a un gouverneur, si vous avez un côté, pour Jeep, il y a un côté. Si vous avez Charles Mboutamuntu. Pour vous, vous avez un côté. Parce que vous avez une érosion. Bah, côté est solo. Pour le cas où désinfecter, c'est tout un problème. La population est en train de peiner. Trouvez-nous des solutions, cher gouverneur. Tout ce qui est verbe élection, on doit porter le chef de l'État au dos. Toi, même il y a deuxième mandat. Moi, je suis au milieu. Je suis un simple journaliste.
na Matadi Kibala tozo continuer kolakisa bino ndenge nini population ezo souffrir. Mama Yaka mama ndeka ko yesa sona muke souffrance na bino ya kote papa biso awa to ala souffrance makasi talanga mama ne la telemi mukolo maye yaki nazalai kaka boy soki mona te nenga mama la bino na kufa talanda kuyana yango place wala batie basaki to se trouver tala sanité pa basaki wala batie ata musa kolala na koma kaka awa pa vaze kolala bisika kolala ezate po ndaku ekei siko na kosala ndenge nini soki leta suninga ite soki ba gouverneur ba suninga ite na kosala ndenge nini. Est-ce que gouverneur de la ville topé bourgmestre na monga fula aya déjà koto pe longtemps kana nano aya na yete nano kitata aya atala donc na ebité soki pe basuka wapi soki pe bazula mbongwe aya ki na yete kaka ndenge tozali kaka ndenge tozo sala ba effort nga mama la bino na kozwa wapi bosunga ngai botika ngai te bosunga ngai yoza victime naza victime donc le pangu nyonso ekei ate loko na se trouva ata sani place akokende ezate nazolala pa baninga nga mama munene boye eloko na nga na tonga ya pasi bosunga nga penza bandeko ba peuple nga bosunga bosalisa ngai botika ngai te mais bino koto nzele zate mais ni tuki komi koto ndenge ke yara drame na rande sala ibuye drame na sala yesa ndinga butu wana maya na ndi a partir likolunda sala inzila à partir à prince o za pena ba ketchi ya da mubimba ndeza ibuye uti pena likolo pena epanzi nzila o nyonso mona o ba beto ba mwelo nyonso banzeta mbila ozo mona o nyonso uti na prince donc ça a pena mauvais drame moko batu to bimisi plus de 12 personnes pe ba misusu ba famille na ba mona ba monte batu ba sapeka tisiko pe o nyonso koto solo to mona ta o bourgmestre o nani koto to moni atake to moni ata mutu moko te koto ba mama biso ba wala libanda ba miso ba komela na ba église sko ba telinga na ba sika okiniti ba ki wapi etake to apena batu o bazali kolo basunga biso o to kota la pe po ba balobani ke ba onde ba parana biso esiti parce que ba on peut faut basunga biso ti bosko to kota la bana na se ba onde chef de l'état o to kota la po to se plaindre ya pa na yi bo ya ndika mutu apesa biso solution ya bien parce que biso moto komi okipe voisin kipe muninga po muninga za na place te muninga na kipe muninga na to suka au justement to kiwa to kima mboka na biso mo po na makambo to ndini to kima mboka toto za na kati mboka on eza mutuna bana population batuni to suka wapi na mboko to suka wapi mama Yaka pardon na monio souci makasi souci na weza ni papa souci na biso za makasi nde mbule yaki bombule za nzambe tokana ki ngote puisque sala mi problème ezate mais problème le roi déjà ça qui déjà va déguer bombe mais biso bandako to tika vraiment mais vite problème ya te sur l'état na makoki koko sunga biso ta muke mais souci na biso batila biso ata terrasse na nzela opo quand même soki maye ata ndenge nini ezwa capacité ya kolekele kaka et ça la susu ndenge ça qui te panzani na des autres dans l'état batila biso ata carnivore apo biso pe atoza na kimia souci na biso yangwana basunga biso pena a. Merci maman. Maman, zelanga na pas que vous allez. Yo zo regretter ni. Na regretter pas so sumbe so lupango. Atika biso bana eto vanda lupango ana. Lupango kindara boy na mbula. Toyeba teto bana ndeni to suka ndeni. Makoke za na yango na sumbe so parcelle koto siko ya woke na mbula. Na mito na komo vana ba lek na l'église. Ayeba teto kende wapi ndo zabu. To suka wapi. L'état sunga biso vraiment asunga biso makasi. Asunga biso koto po ndesi bo miracle ko sala ezate yene mutaza l'état asunga biso penza soutenir biso koto po to so ta place ko vanda na bana biso miso penza na so lo bat asunga biso vraiment. C'est bon Yaya. Oui maman. Oui papa bon c'est la biso mai oyo po soki mbula ezobeta papa tolala kate tokona tozala kaka panique toyebite tokokende wapi tokosuka wapi bon c'est la biso mai oyo po tozala bien po na yambi batu oyo bakoyela ki bandaku ngambu tunazobomba bango bo na bolingwa nzambe wana kaka na lobby. Merci maman nzamba pambola ebele. Voilà to suki ces missions awa pongai ma mission zalanga déjà pembeni awa
na boina sala scandale boso ya caméra ya mbote Mbote. kombo na Ani. olandi biso mbangu mpona oyebisa biso ni Mama abisa kukulaki. loba makasi yaya Mama abisa kukulaki. mama bino adina na mai akufi omonaki mama ntango azodinda na mai Tokendaki eglise. bokendaka eglise boyokuta mama dindi na mai bayebisa bino ke mama dindi na mai ava bokende eglise bokutanaki bosololaki na mama Talobaki biso taki eglise. ya mpe yalobi yatikali na ndako ntango boyokuta ndako edindi na mai bayesi bino mpe mama mpe akufaki je pense que oui, comme du réel. Oui, ça se fait loco. Toko kiko. Maman Rachel Ngoy. Toi solo en privé. Bon à canaille. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs. Tokomi bel et bien na souka après ba monter descendre mata kita bangomba basaki omoni to kutani pe na ba difficulté ebele pour na to réaliser les bino musala o lelo pa tu ya ba ya kwa o ba bimi bongo te le côté mais grâce à le notable de la ya kwa oyo on a yambi lisusu sikoyo poto mi conclure émission na ye grâce na ye ndi a facilité bisotage to comme na bisika oyo population ba boya ki ba caméra ba lobi caméra ko kota tout soit raté mais grâce na ye grâce à management na ye ça dit que to koti to image peut to bimi ça et sauf papa bonjour bon qui meza on va se présenter comme on a papa Dieu donné Ngoy Mouilambwe Nazali notable awa na quartier Matadikibala, localité Boma, commune de Mongafula. Ozali notable ya quartier oyo. Mais quand on connaît biso mkie, population ba lobby tout amola kina yo, oyo kinenge population ba lobby, ba leli, to kutani même na ana oyo avant ba kende église la solo na mama na ye, ba ke église ba zongi ba isi mama ba dindi na mai. Acholi na mai mama nga kufi mwana mukie tango zota maka nyonso wana bino ba notable ya coin oyo se demande bino eza nini pa ba autorité bosenga na biso pa ba autorité to koloba kaka ete mabongisi ezali ke to kosala ba memo soki to sali ba memo to ke kotikela bango baye ba penza ko porter une attention particulière na bosenga wana. Pour population na bino ezali vraiment na kati ya pasi makasi. To komema ba memo ata to kosenga audience boya mabiso na kimia nyonso pe na lopete nyonso nde to kosenga mais to moni ba place asi wana solo bisika be boloko taka bibembe. To moni solo makasi population bazo vivre na pasi. C'est ya solo bino ba notable bokanka maboko boke betata porte te ba ya ko désinfecter côté wana effectivement liloba wana eza ya solo et la musibiso poete toyo kana to sala ta délégation peut to soumettre lisusu kawana onake ministre à santé provinciale asunga ete désinfection salama na kati ya mai wana po bembe mususu et tikala komona na tezali kaka na kati wana donc vraiment pollution eza makasi ezali danger pona bana pona ba mama na batata bavandi nzinga wana en tout cas pona remarque wana na tondi botondi ministre Lisa Nembalemba yonde ministre provincial ya santé na Kinshasa le docteur Jean-Jacques le ministre national ya santé. Cherchez à faire quelque chose pour na bato coin oyo. Bozela te drame mususu ya
pour boyer pour la fin politique na bino. Ah, tu as besoin de politicien té. Tu as besoin de grand cœur. Et vous avez la politique, mais vous avez un thème à ressourcer bato. Et ça n'a pas na bato ko perdre ba parents. Batikali sans parents, azana papa té. Atikali kana maman. Maman dindi na mai. Érosion et kezongi. Mais bino boza c'est la première na campagne pour boya. Bato baleli ba pont. Ouais, tu es le bon pont. Bozo c'est la première élection pour boya na ba pont. Bon le voter nga. Au sali 5 ans depuis ba voter yo. Au sali ata eloko te na coin o. O zela na 1 mois ya campagne, ne oya au sali eloko. Tous à la mature. Nos politiciens devraient être les matures. Papa dit donner merci mingi na ningo ya bibiso, ningo ya bibiso sa musala wana. Le bano ya suka ezanini. Ngai pe lokola na tondi bino botondi mingi. Mingi pe ya kolobeza te po nyonso ebimi polele na poasa. Na bosenga na biso boye komi monisa awa pe bosali mosala na bino ndenge sengeli. Matondo mingi na bino équipe na bino mobimba na mama na biso Rachel bino banso équipe mobimba to tonga Congo nzamba pambola bino matondo. Merci mingi nzamba pambola pe bino botali biso bo continuer ko s'abonner bo ba descendre ya boye ezoya na ba appel bo benga biso bisika bozali tokoya otika la malamu.